soki ezotambola basheri bazokwea mayanga donc naza boye naza monument naza monument eloko nanga na sali eloko ba Lazare asala lelo na yebisi yo kendeko nanga bato mosusu bazondima te ke naza en vie bazokanisa na kufa ntango yo ozongi Amina yo intime to bande moi to mo kozaki na Chaka Congo ça a fait couler beaucoup d'encre bino bobebani ofingi muyibi asalabwe muyibi. Est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont poussé ya koluma kambouana? Merci merci fiston tu es mon frère nakobombela yo te o nazoloba ngambe nanga azomonanga ngambe nanga azomonanga tujisima bato mingi baloba no yandi mosi Chaka Congo nini osali boye tujisima Chaka Congo eloko asalaka eza mabe te. Chaka Congo ayedaka bato mingi. Chaka Congo abimisa bambongo na ba ministère mingi apesa ba famille wana vraiment côté kuna na koboya te vraiment ça bien ayedaka biso po ba famille ebele bayebi ndenge ya kolandela ba dossier te ngaza maladi. Chaka Congo asunganga na koya na ndaku mais na kosunga Chaka Congo asunganga amisunga pe po mbongo ebele azwa pe na simananga wana na wanga nango te. Tout justement problème ezalaki na zongi omoni ndenge na zongi na yaki periode na yaki Chaka Congo omoni problème ezalaki kobenda nezala moke tete ngana président Masumu bon moi asa kulu moins compréhension babiloko motusu omoni pesa kanda vie et akende ko porter plainte mais après vie à retirer plainte exacte kendenge ma président Masumu afunda kinga ke ngana Masumu etomangi benemi et président Elombe qui est mon frère. Mon frère Elombe Soukari, mon frère vraiment Mpangi, Yaza Mpangi, Tobandine Banda école primaire, na mission catholique Ngouji, na yepsaka bato. Elombe ngana kutane na kimite, Elombe to sokone na maya lukula, to lie to yibi ba Saint Pierre na Kingunji, to lie na ye. Hein? Elombe après ngana kiki quit Elombe ekin na kekein ngana koti bandundu na ke continuer inas na sali à dramatique ngana bandango na humanité kombo ya ndimo se ya kutu na salo examen d'état nga moko na zwa penga moko na yepo na kota ina to yego kutana na Elombe na premier grade ngana ye auti ye pe ya silisaki ya silisa na littéraire to ye kokutana ba mi okutana lisusu omoni ke makambo na ngai batu bele bakotango alors omoni soki na makambo na ngai malade na ba chef de l'état ba yebi yango nako yi na motu te nako finga motu te nako loba pe mapete boya ni monsieur pe bandi ko sala pe moi ne ba wala la lopoto moi godo siko yo contrôle la femme ba fandisi yo na 5 étoiles bon fiston pelende yo za ndeko na ngai yo ke oza mpangi to boy ko sala émission na Congo po oloba ba ke sala koteri bon comme ba tenga maman Denise aloyi ba tanga na 5 étoiles yo boy soit nga que no tanga na 17 étoiles alors bon bah tout qui na 5 étoiles comme yo ligité alors c'est facile pour comme na 5 étoiles nga est-ce que na boni mutu est-ce que na lie mutu est-ce que zani na bela ki bela pe ba chona 5 étoiles olinga yo yete muna ndo yep do ya mutu te ya ovanda wate nana oye wana Teba oui comment tu as 5 étoiles n'engi ni fallait battre non yango na lobby bela pe bachayo et puis ba opérer opération à 6 jours so que comme à 30 minutes ou 4 motembo ouais mwana kota
Radio TV Locolé, il y a Fiston Pelende, en direct de Johannesburg, autrement dit Djobour. Donc, tout peuple et tout, Bolanda, émission, il y a Fiston Pelende, Nakatia Djobour. Radio Locolé TV. Donc, top. Radio Locolé TV balobi ngai mo déjà na fanatique na déjà Radio Locolé TV à Fiston Pelende en tout cas bolanda landa ngo mingi ko awa banti valeur ezala raté parole de parfum d'hiver nandi mangana moi passé son andimi donc c'est formidable check ouais balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère vous ça pas comme les autres inongo balobi tout bossa nanté ko s'abonner na page na biso il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Locolé TV. Donc Radio Locolé TV Makambo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques à maison mère, tous les fanatiques à Inongo, avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info de la maison mère. En direct de Djobour, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout, ya wenge muzika. Vous s'abonner na Radio Locolé TV ya Fiston Pelende. Radio Locolé ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Locolé. Lubumba Locolé. Linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola za la kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour bana Durban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Locolé TV webi Locolé tanga kala na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri Locolé mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique ya na Locolé TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Locolé TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Locolé TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjo. Voilà. Bande wana dia Radio Locolé touye la Garden Court hôtel à 5 étoiles yo kuluka ya Dimos o ya ki moribon ba soigner siko azongi azawa yo kuluka ya Dimos pour les exclusivités à Radio Locolé tala mungezi Kulutu ya Ndimosi Fiston ya Pelende Fiston Pelende Wapimeli wapi mais biso ta espion ta yeyo na kangi yesu na bosani na yebisaki bana kin nazo mata avion lingala français etikali awa fine and you yes how are you feeling now it is good good oui Yendi Mosi yeyo ota ndo Yendi Mosi oyo mona kien koso abana otata libo kote siko yo mena yeyo ta patenti non to déranger to bien non y a pas de problème de bonheur hôtel Oyo Garden Court 5 étoiles Marc Bapuman Hotel siko mutaye ko sa ina non ko sa ina tout la mboka tout la mboka non, vraiment, donc on a fait ça, tout le monde Nanou, on a appelé ça comme merci, merci Nanou, il y a yaki, nous sur les kaki, en tout cas, il y a qui témoin. Vraiment. Nandenge na kin bazo publier que il y a des mots ça koufi
yo témoin Vraiment. na ndenge na kine yindaki le 17 janvier oyo balobi ke non yandi moso akufi ya solo yo moto yaki nga na mbete hôpital yo moto ya koverifie soki réellement na kufa ou bien nazali vraiment okota osurprena ngai nga nazala na mbete hôpital nayebi kutu eta nazalaki nango te mais okalmaki monde entier po yandi mosi azaka ya Congo te yandi mosi aza ya monde entier donc ndenge eza boye ezala nini ezala babebe ezala bakonzi donc bakouche ya population nyonso oyo ba PDG ba ministre ba don etina na Londres so toke kota tomona ba Didi Full Business tomona ba frère Cass na Canada toke mona ba Sobrino na Canada donc tokotali Fiston vraiment merci oyo zalaki et puis l'hôpital na zalaki fufu po biloko ya Afrique du Sud omoni era malade na banda kokate fufu ya liboso na liaki mwasi no moto amemelaki nga na hôpital merci na ye merci na maman vraiment merci yende moto asalaki donc 3 mois nazalaki awa toki na banda kolia biloko ya Congo ye moto abanda oyena chaque jour mbule ebeta te moi ebima te toujours présent makayabo pembeni ngai pembeni na lia basota bapondu nyonso na Afrique du Sud et pas ya semeki vraiment merci na noputo oyo eyelaki yo vraiment incident wana na yebi ki naza ya Nzambe donc tobanda kotambola nakomi bien tobanda kotambola na Fiston kokende ozwa bana na école ngande témoin donc tozotambola na ye partout akende olakisanga dokenda basite mosusu grâce na ye na mon Afrique du Sud tobanda okende tozwi bana toye kiepa na nga après bango bazongi bazwi biloko des fois tokende mpe na ndako na ye tolie mais jour amu ezalaki kutu na veille fallait na voyager vendredi jeudi baenlevé vraiment mais Nzambe aza makati basala eza biloko ya mokili nayoka eke babotola mutuka eza biloko ya mokili bakati babotola mikolo doki toza na litaka sikoyo toza na litaka nakomatango okomana litaka siko humble c'est bon humble c'est bon yebisa biso na yandi mosi siko oyepe na kiyandi mosi tandingo batie yo 5 étoiles ya hôtel po na check up kaka omoni yango ndenge nini bon omoni ndenge balobaka ke kozala malamu na bato ndenge nalobaki ke soki ozwi mobali ya bien fazwa mwasi ya bien na remercier nano le président du président Fatih Benton excellence moi malili on a tia jaquette te bomoni yo za dem tamboka oyo sana déjà na koma na yena ngana za diaspora voilà est des sud-africains donc Fatih Benton na mayela sana akende kozwa mwasi basi donc basi oyo 0001 mama Denise Nyakiro mama Boboto kana fanda nde nakendeki badokter balobi non okozonga tosutuka boye po nini eye batindi eza nini invitation fallait nazonga mpona contrôle médical donc naye mpona contrôle médical ozomona nakitaki lubi nayaki lubi nakomaki awa na 5h du matin 5h du matin yango moni lelo oyo nakendeki na nini lelo kutu normalement fallait nakuta na deuxième docteur mpo naza na 3 docteurs rendez-vous ekomi lubi na 10h yango donc visite nanga
omoni nano na yende pour na contrôle médical. Donc tant que vous avez un docteur, vous avez une ambiance dans l'hôpital. Non, na yebisio ke. Ba bien ni mosa bon, ya kolala non na moni e ba docteur na komi ba docteur bazo sauter bazo yambanga. Tala docteur yambinga ya liboso yembala moko. Alobi non. Alobi kota, longola bilamba tout kota. Bien au système on a zalaka o fiston na ko bombe loté Afrique du Sud. Soki na bikakate on a ngana porter plainte na Afrique du Sud. Vraiment. Mais nzamba salaki na biki na plainte na retiré. Pour ngana funda Afrique du Sud pour na nini. Depuis le 23 décembre na koma kiawa 2021 pardon. Koma kana koma na hôpital bilamba d'ailleurs na yaki dangana na yaki bomona ndenge na yaki na Vares na biso équipe nationale na kilote balongola kango balongolinga balatinga robe. Donc suis resté mutakala pendant 3 mois. Mais est-ce que beaucoup tika mwana mutu boyi rester comme ça or que eza au-delà de robe eza teke batika inga boye na d'autres non la robe oh à un moment bako intervenir dans n'importe quelle partie encore yo za teko longola woni yo mo basinga na zalaki nango bani personne vraiment opération elikaki bien pour être kutanagité opération yo moko za témoin opération le plus long à 2026 2022 opération plus longue en 2022 et ça opération au basalanga na monde au ba docteur batunana basala wana basala solidarité batunana nanya opération patient moko asala 6 jours na salle d'eau et kuya en Afrique du Sud et le comment salama en Afrique du Sud le loto mona hôpital wana ba client bazoya koya pour da expérience nanga donc nazabo naza monument naza monument et loko nanga na sali et loko ba Lazare sala Maman Honorine à Londres alors na yandi mosi basala ki opération motema omoni yandi mosi yeyo témo oculaire azongi sain sauvetage yandi mosi na yeyo na lelo na yebisi yo kende konanga batu mususu bazondima teke naza envie baokanisa na kufa yebisa biso nanu tokobomba te toza ka dilokoli tangu yo ozongi amina yo intime to bande moi to mo zaki na yeshaka Congo ça a fait couler beaucoup d'encre bino bobebani ofingi muyibi asalabwe muyibi. Est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont poussé ya koluma kambouana ou bezaki ba sentiment personnel parce que ya solo to monaki ba tout ça c'est pas là qui t'es na tu au affichage vis-à-vis na chaque Congo. C'était quoi au juste? Merci merci fiston tu es mon frère na kobombela yote o na zoloba ngambe nanga azomonanga tambe nanga azomonanga tout justement bato mingi baloba no yandi mosi chaque Congo nini osalibo tout justement chaque Congo eloko asalaka eza mabe te chaque Congo ayedaka bato mingi na baka ba difficulté chaque Congo vraiment bato banda bao bakenda na kotangelo ba mama waso na kotangelo ba mundweri na kotangelo ba mindondo na kotangelo ba excusez-moi ni oya moyombe gauche Mario bakenda chaque Congo vraiment sala nyonso pona bango bambongo ebima Abeda Show na yo kaka Abeda Show so Abeda na éviter truc da prononcer combo na Abeda Show oui ngana kutana na mboite aida batubele à travers chaque Congo abimisa bambongo na ba ministère
mingi apesa bafamille wana vraiment côté kuna nakoboya te vraiment ça bien aidaka biso mpo bafamille ebele bayebi ndenge ya kolandela badossier te mais chaque Congo vraiment na eloko ya créer artiste en danger quand même balobaka ndenge nini est ce que nani andoma ye nani atya ye ngai ana tunaki bato ngai alobi président Mobutu amitia maréchal si bomona moto asotie bapete mutu na moto azala na courage eloko na ye omoni mboka ekoma na pasi mutu na moto akokaka créer kamwa eloko na ekotiselake mbongo chaque Congo mpe na courage azalaki nango omoni eloko na sepelaka na Lita Bembo azalaki ye moko aloba eza na baconcert mosusu abanda kosala contre Zaiko ayebi kaka kopola na ye mais grimace wana zwi croix lati ndenge Jésus bato bazolanda akomi pour ne pas agagner Zaiko ndenge mpe courage wana tout Lita Bembo akendani poto asundelela yango Chaka Congo atali soki na koti na koyemba amekai koyemba nzembo ya nini nzembo moko ya mboka yemba boye nini Eroya vraiment mais esimbaki te yango moni akreaki eloko na ye oui nga naza maladi Chaka Congo asunganga nakoya na ndako mais nakosunga Chaka Congo asunganga amisunga pe po mbongo ebele azwa pe na nsima na nga wana na wanga nango te tout justement problème ezalaki nazongi omoni ndenge nayaki periode nayaki Chaka Congo omoni problème ezalaki kobendana ezalaki moke tete nga na président Masumu bon moi aza kulutu moins compréhension babiloko mosusu on est pesa kanda vie et à kende ko porter plainte mais après vie à retirer plainte exacte kendenge ma président Masumu funda kinga ke ngana Masumu etomangi benemi et président Elombe qui est mon frère Elombe Soukari mon frère vraiment Mpangi yaza Mpangi to bandine banda école primaire na mission catholique Nguji na yebtsaka bato Elombe nga nakutane na kinite Elombe to sokone na maya lukula to lie to yibi ba Saint Pierre na Kingunji to lie na ye Elombe après nga na kiki quit Elombe yekin na kekein nga na koti bandundu na ke continuer inas na sali a dramatique nga na bandango na humanité kombo ya ndimo se ya kutu na salo examen d'état nga moko na zo penga moko na yepo na kota ina to yego kutana na Elombe na premier grade nga na ye auti ye pe ya silisaki ya silisa na littéraire to yego kutana ba mi okutana lisusu tozo fanda na Elombe na yolo toza bana yolo bazo benga biso bana Dallas tozo kende classe na grand frère nanga Mungenzi Lambert papa ya Patrick ye azalaki aza mokonzi na national mais na tongo Elombe azo utepa na bango fo 7h grand frère comment akoma na musala sikoyo yatika kabiso na ina avant kende po ina eza côté ya avenue du commerce entre avenue du commerce dans avenue du Flambeau na kwena grand frère omoni esnel eza na Gombe kuna tozo ya nzela ista aye na piquet ngana Elombe atiki biso après grand frère yake donc Elombe aza minanga ata ndeko mpangi tozo fana ndako moko donc voilà. Bon ya tozongi avant de voyager Chaka Congo azotika nga na hôpital mais Elombe kutumtoya kozwanga na CMK na CMK era monaki
état ezokende alobi non faut okende na fondation faut fondation ekota makambo oyo basokipe yo donc moto asala tout bamemanga na fondation oh maman Denise azalanga na charge c'était Elombe jour tozo voyager na aéroport Elombe avant na matavion ayebisinga abi Noël mon frère avion zo mata eza te ke ndenge omati avion okebika nzambe akobikisa yo nayebi mais tia na motu ndeko na nga kotika priere te Elombe ndo nazomata liloba suka soki nakufaki ndenge nayaki awa liloba suka ezalaki Elombe alobi mon frère kotika nzambe te butu moi sambela me nayebi ke ozala na problème na motu te ndenge ozokende boye okozonga avion bato bakende bazonga te me nakomwa nzambe kosonga sikoyo napesi Elombe namoni ondire azala prophète ndenge Fiston elekaki na ye yo moko yebi yo elekaki awa meme nayaki badetail mosusu oyo alobaki mpona Chaka Kongo boyokaki ezalaki ndenge wana ndo nazolongola eloko te oyo boyokaki yango wana donc problème ezalaki nini naza na hôpital awa ya des fois bato bazobenganga bazoyebisanga balobi mais chaque jour Chaka Kongo ayaka akendeke na ndako no papa te baterse agende kosala nini ngala bo ngala zama be mona yebite donc pour la Chaka Kongo na joloba ngona Chaka mai na monoko te omoni ndenge nga na songa ba mosusu omoni eza ya mbebo bolingo eza ya mbebo eza na bato babanda kolinga na kufa baza ebele bato babanda kolinga na bika baza ebele bato pe babanda koseka nga basalaki ebele bato pe babanda kolinga na kufa basalaki ebele et parmi bato wana mon frère po ye eloko ne asala eza nano po aganye ya kotravaye na perte te kokufa ya Yandi Mosi eza perte mpona bato mosusu kobika ya Yandi Mosi eza esengo mpona famille na nga na population bafane po balinginga bango balukaki na kufa na bana na bika quand même bamoni baartiste bakufi bien est-ce que nzambe akosala miracle te Yandi Mosi na bango azala épargné na makambo liwa yango esalamaki nazongi omoni ndenge azongaki quand même il fallait fondation ya koyambanga ndenge fondation etindaki nga po tellement balobaki trop Denise atindi kuna tala na Chaka akufi bado ye mutu ate mama kokota koti ya komo boma baartiste tala Yandi Mosi atinda kuna si akokufa donc ezalaki victoire à maman Denise pour maman Denise eloko asala eza ndenge Marie akimisa je sais elle apesi mutino bana mibali nyonso na mona bango te fo baboma bana mibali ndenge pe bere bamonaki tananga maman Denise a exacté pas na mobali na ye abi non so to landi vol normal po to banda ozela réponse ambassade qui omoni badwaki avion médicalisé et akozwanga po bakimisanga banda yo ozonga déjà oza chance total pour na maman Denise déjà tout justement Fiston eloko olubi vraiment na zelaka maman Denise ayambaka mais maman Denise ayambinga nanu te maman Denise alobi a préparé jour ayamba ngai
C'est très na profond. commet la paix. Mutasungi yo omoni ete tu comme bonne santé omoni ete de ce gaza mutubala mon penda. Nous ata mutu mana momoni ye soki ba mususu ezalaki de fontaine ngamo na sali mama de tokutana na no tenasi koyo amona ka pendenga olande mitona yo akomona pe ndenge ngana koma. Omoni na komela Fati Béton. C'est pour la première fois na koma ba président baleka na bango na koma Mikanda Fiston pona ba président asunganga ayambanga na zwa réponse ce qui directeur de cabinet a commis une lettre réservé na président de la République hors de routine na tibana Nous continuons ta commis. ça la sac wana yo mtoza. Donc Fati Béton a commis là Yandi Mosi lettre, la première dans l'histoire. Oh, il y a une exclusivité à Radio Locale Télévision, on va biso, il y a une chaîne Nabino, Donc, il y a une communauté. Mosi asabi loba loba, Yandi Mosi loba gatro, arroya boye boye. Ngala zalaka ndenge ba lobaka, preuve à l'appui, hein? Pièce contre pièce. C'est la pièce contre pièce. Aujourd'hui, vous allez voir pièce contre pièce. En anglais, it is the pièce, is the pièce, you. Ah. Voilà, pour la bino ba yo kota sikoyo, bo s'abonner à la Radio Locale Télévision, bo partager mission, tous ya babongo artiste na bino bolingaka Yandi Mosi o ayaka mbalele ki na maladie presque moribond ayaka na avion médicalisé. Toyeba te belé ba kana avion médicalisé bazonga te. Monseigneur Mosengo, Cardinal Mosengo akenda zonga te. Belé ba na ko na ye akufa te to gato la que Yandi Mosi était vivant. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Azongaki, Sika, aïe, checking, tala changement. N'est au moment qui est l'émission Liboso, n'est l'émission Sika Boui. Sika, c'est là que impossible. Mon compte Yamboka a commis les lettres. Il y a commis les lettres, mon compte à répondre. Jalousie, le kounyate. Yo pas répondre un jour. Ah oui. Yango to lobaka théâtre yo. Koya yango ngulu te. Quand moi je parle de parvenir, bon condamna kanga no Yandi Mosi alinga ko critiquer biso ba parvenir, faut yeba po oyo ngana tala na classe na tanga ezaka na sala théâtre. Na komena mokonzi mboka prends mon frère, moi je ne peux pas lire le non abakisi ba mafuta lire tout ça banda en tête tout. Voilà. République démocratique du Congo, cabinet du président de la République, Kinshasa le 23 mai 2022. Directeur de cabinet, référence numéro 1148/05/2022. Transmis copie pour information à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef d'État, avec l'expression de mes hommages de plus différents. Palais de la Nation, Kinshasa, Gombe. À M. Mungenzi, Yandi Mosi, Kinshasa, Kassavo. Concerne contrôle médical en Afrique du Sud, accusé de réception. Monsieur, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, me charge d'accuser réception de votre lettre sans référence dit 4 avril 2022. Relatif à l'objet repris en concerne et de vous en remercier. Il donna suite. Votre requête a retenu l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Donc, votre requête, donc, ma cambo na komaki, donc, na pringaki pour un contrôle médical. Voilà. A fait quoi? A retenu l'attention de du qui? chef de l'État. De chef de l'État, Fati Béton. Chef de l'État. Il y a Égypte, il y a Zambie, il y a République démocratique. Bon, tout ça par rapport à Souka. Ok. Il m'a instruit de vous informer. Bandela, Il m'a instruit de vous informer, de bien vouloir
nous communiquer la date prévue pour le contrôle médical en Afrique du Sud, ainsi que les coûts relatifs du dit contrôle, afin de prendre les dispositifs pratiques quant à ces déplacements. Par la même occasion, je vous informe que le chef de l'État est disposé à vous recevoir en audience. Par la même occasion, je vous informe que le chef de l'État est disposé. Je vous informe que le chef de l'État est disposé à vous recevoir en audience. Le chef de l'État. À recevoir qui? À recevoir Yann Dimos. Muni de votre lettre qui lui avait... Muni des copies de votre lettre lui adressée. Il va vous recevoir. À partir de la lettre que vous lui avez écrite, il a accepté de vous recevoir. Et l'accusé de réception, voilà. C'est-à-dire que votre lettre est arrivée chez le président, il a accepté. Il a instruit son directeur de cabinet de vous dire ça, il est au courant. Peut-être après votre retour ici, il va vous recevoir. Donc, il y a un mot. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Guilain Niembo, Mwindia. Le directeur de cabinet. Il a remplacé qui président Kamé. Le directeur Yangwana. Donc, Monique, Makambo Batu Bele Bakotango. Alors, au moment qui n'a pas Kambunanga malade, n'a pas chef de l'État Baïbiango, n'a pas eu na motute, n'a pas finga motute. Nako lobape mape. Boya ni monsieur pe bandi ko sala wape moi ne ba wala la lopoto moi godo siko yo contrôle la femme ba fandisi on a 5 étoiles. Bon, Fiston Pelende, yo zande kunanga, yo gem ozampangi to boy ko sala émission na Congo po ewoloba ba ke sala koteri. Bon, comme Batenga, maman Denise a le batanga na 5 étoiles. Yo boy soit nga que notre changa na 17 étoiles alors. Bon, bah, tout qui n'a 5 étoiles, comme yo ligité. Alors, c'est facile. Pourquoi on a 5 étoiles? Est-ce que bon moto? Est-ce que na lié moto? Est-ce que Zani, na bella qui? Bella pe bachona. 5 étoiles. On liga yo yete mulando yepo ya mutu te ya ovanda wate. Nana ngo ye wana. Bah oui, comment tu as 5 étoiles? Il fallait battre. Non, il y a un lobby. Bella paix Bachayo. Et puis, bon, opération à 6 jours. Sorry, comme à 30 minutes ou 4 mon temps. Bon, voilà, on va finir. Relation avec ce qu'on a, chaque fois que nous avons bien avec le théâtre. On a un problème de fiston. Na senga, au moni, na kota commande. Na senga pardon na Nzambe. Na loba Nzambe limbisa ngai. En tout cas, soki koza motima na ngai. Pardon que nos fans ata pembe na Jésus te mais neza na paradis. Hein? Na paradis bakendeke motema muntu. Donc na senga pardon. Nazana problème na mutu moko te. Nazana problème na président Masumu te. Nazana président na Chaka Kongo te. Nazana président na Lombe te. Nazana président na Ngalufar te. Nazana problème na mutu nazana problème na zo lobango lelo. Bo yokanga. Nazana problème na Mbalo Sombo. Mbalo Sombo c'est ma femme, une sale fille. Oyebi ke na minute aux États-Unis. Gaza na États-Unis na aéroport quand on a voyagé balakisinga ana azolia hein na États-Unis mais na ezap ndemba 5 étoiles ndenge ngate soki na fen donc na paka juma ya États-Unis et ba fandi Mbalo Sombo azolia malemba toi Mbalo Sombo sale fille je vais te rosser oyebi d'ailleurs OK États-Unis oyebi ata anglais te nga na Afrique du Sud nazo panzango tomorrow voilà question moko utaki pa ya Tijon Lushombo avec na kutena tuna yo ndenge bozaki na groupe Simba wana très kitoko wana ko évoluer très bien ngaiba groupe Simba
na la créé qui yango elombe tout qui collège et puis atika na mouvement ndenge nini qu'est-ce qui s'est passé bon tout justement groupe Simba nano et collège ya kistima mais les locaux nyonso ezarana mon leader moko abimisaka idée quand lombe yo moko moni azala akendeki na groupe Salongo presque komaki après titengesanga bantalaki ba touche changeaki vraiment yo moko moni na basongi titengesana ayakobe banana elombe era longwe kuna aye wana ba groupe eza groupe ba minzo ba minzo toela ba nine oya ba ya ngajaja chic choc loenge na groupe ya pied sans souci groupe sans souci elomba ye atali ye amwa créaki groupe Simba mais bengisi ba kamba ninga na ye bambiaka nga tant que collègue na nazalaki toza bodo azalaki tozalaki na Mindondo azalaki et personne yango moni yaki bato bon au pire à mesure bato na moto moni na Congo biso ata na ba parti politique ozomona oya bosangani muke oya kesala yaye toki moto ake signer contrat moto oyo balobaka biso moto oyo apasolaka nguba batalaki na monoko te moto akokende parfois signer contrat abe bandeko na signer contrat na société boy apesi mwa boy bino boloba c'est que ndenge apesi 1000 c'est kazwaki 5000 alors moko akongo beba mwana mai nga en tout cas nga nde totikala presque nga azalaki vice ozalaki ngai après nga pe toke toye kosala tatou emamu oyo pe badocteur baya ko reconnaître ngai awa ke makanisi tobenga ngo Julien Ngoyi nga na ke na Julien Ngoyi groupe Simba zo évoluer mais tozalaki na ba na tatou emamu Julien Ngoyi ndenge lobi tozalaki na Skol groupe Simba azwi contrat ya Primis biso to panza un groupe Sylvie Akenaye normalement il fallait na zonga na Simba mais contrat ya Skol ya Bracongo moyena kende na Primis zate contrat ezalaki ya mulai alors moyena na ke kuna te ba porter ma plainte ya moni on a compris une dernière question vous avez dit awa ya dimanche tango oya kitoko boso maladi okomeka ko nzoto moi bien nakutanisaki yo na ba acteur mosusu balekaka basalaka pe théâtre awa omonaki standing na bango ya vie omonaki tosalaka ba théâtre awa moi parallélisme mais pourquoi nous comme na niveau wana te ya théâtre évoluer quand même évoluer botaka ba sous-titrage na français pour batala bango pe na ba chaîne mosusu lokola bandeko na bino babandaki auto kotika biso nani Kadiombo bandai kosala ngo mais c'est comme si bo chuter bo comme na moi niveau ya c'est par rapport à Afrique bino bana ma théâtre na Congo ba sera ba mona susu de lo ba Nigeria ba comment dikolo ba Ghana oui tout justement biso tozo évoluer nan toza na difficulté ya ba nan matériel ba site lelo na kuya na ndako na yo fiston eza moto nyonso te alingaka apesa ba biso ndako retourner moni awa yo moko yebi marine azala malade tutambola en Afrique du Sud ozo filmer nga partout so mon ami moto monsieur venez wapi autorisation chez nous même azo to olingo tourner na wesa moto ba osengo autorisation ou attends l'exautorisation est-ce que ça légalisé est-ce que et puis il y a des fois bazo tourner le pesa kana est-ce que chef de l'état ayebi yango qui retourner donc comment les locaux zo boma biso to linganité biso na Congo to linganité to ki ba teli biso ba moyen omoni chef de l'état salaki ndenge ba ye ko tia sokoda esunga
nga naza membre ya Sokoda napesaka badroit na nga tout lo naza na problème te na déclaraka banini maintenant lelo ça fait 5 ans ata 100 francs na soit te normalement ndenge nazoya boye naza moto akokende déranger kokomela baprésident de la république te naza moto akodéranger bamama Denise te kaka critique na biso babimisi mbongo po mbongo ekokota mais tolingani te. Je crois que le message est passé. Et Andy Moss, on va finir. Dernière question. Est-ce que c'est vrai, ma collègue Nabino, malgré moi, Nanayo, les gars, déjà lobby, en tout cas, la milieu Nabino, comédien, pote, il y a tout le monde, ma boquet. Les autres, j'ai fait papa, maman, tête, moi, les gars, surtout le couta. Moi, conseil par rapport à ça, les années, surtout le couta, maman. Oh, nani, fiston, soki na lobi na wangani nga na lobaki te na senga pardon na nzambe oui etikala oui non etikala non tout ce que le petit a raconté nga na za simana ya cosité poto eza trop na théâtre poto eza trop hein même biso mo ba président bana ndene ni mo bozolo wa mwana bana na groupe nanga bana babala raté mais ba obala ndenge ni bino mo bozo pesa ba ba sa théâtre yo e comment bino mo comme ça ba mbati na bino hein tout ce qu'il a dit a constaté yo comme gozo mona makambo zo lega na théâtre exacte que yo tout souverain na que kuna yani mo c'est tout yo olobaki na lobi nini atsika hein eloko asika na lobi nzate boye bomi tala wana zo okende toilette te yango yoka tala surtout yo musala no yango wana tala bomoni bo raté ba mabala soit na poto kuna mobile nanga poto okanda otika mama bana na yekuna aya kokotisa yo eza ba loisir. Voilà, un mot de la fin, on va finir avec Panalilo. OK, merci na bana Congo nyonso étape à liboso et ça là qui na yaki na sali ba preta kinga fallait ba kende ba docteur batala hein ba biloko ba kinga ba banani ba biloko nini qu'est-ce que évolution eza ou bien ezate bien na yaki kutunga na so banga ba nzambe so que ça que ba tobi ba ko bandela so po ezala batu ba opéra kapé parfois ba bossa na ciseau na kati o ba ko bandela po ba longola ciseau wana mais na yé vraiment ba monique évolution ça bien vraiment ba féliciter nga ba lobi vraiment continuer ko sambela mais ngana bango rendez-vous eza ba fixé eza na janvier donc en janvier je serai encore ici et en fiston ko au Kamanano 5 étoiles au Bangité po au moni au na sali au eza victoire pour la RDC vraiment ngam na zo yepso eza ndenge équipe nationale kendeki ko beta ayena coupe ba coupe to yana ngo ndenge pe ngai na kena nzoto na Afrique du Sud congolais soki na kufa ka ngai la congolais moko akufi mais congolais abiki azongi na victoire. Combien on a dépensé pour avion médicalisé vraiment mbongo wana ngato bongisela banzela mais batia ngo ponanga na kufite soki na kufa ngenge ne perdre mais na kufite ngayoyo vraiment merci merci na Fati Béton merci na maman Denise merci memi maman Denise Nyakero merci na fondation Denise Nyakero merci na batu nyonso oyo batambelaki tout pasteur Nangayi Gilles Bumba Dieu de Sikatenda don natambola kaka toko moninga yawa eloko nanga vana lala fiston prévala oui c'est quoi ça est où fiston ni Dieu de Sikatenda Gilles Bumba eyo Luba biso maite biso mafuta te liluba yango bikisaka yango nasa yanga ya nzambe alikambo na motu te wa bando kangela nga kanda
alongolango ngana na kanda na mutute vraiment tout ça ba congolais et na profiter na pris sa message oyo na FARDC vraiment tout ça simana bino toyebi ke eza facilité ndenge ba munguna côté libiso tala kaka bozala ba famille oui tozobeta bango ya on azo ko encourager bango vraiment toza bomoko ngayandi mosi na bino lubaki soki maladi oyo te vraiment en tout cas na ngana za na bino po na misombela malgré toza na mbarwa kosomba minduki mais ope na sombaki na ngana bomata 17 rebelle na somba lance moni lance na sombi ka ba mabanga ta soki ezo na motoko ko yate et c'est ça David aboma Goliath na lance ngape yango na somba déjà lance ezali vraiment soki na zongi na kotala ka soki vol moko eza na kokita comme ça tous ensemble mais tous à la paix biso nyonso soki bomoko toza bomoko sima ya fati béton guerre aussi la yango moko ça qui mintu kebetama biso nyonso toza bomoko na encourager baninga na nga bandeko na nga ya wenge de bakutanaki ba bete ensemble yango tolingi toyokana biso nyonso totika biloko apamba biloko tozowela biloko mokili soko kufilelo etikali tala ba wenge bango wana bazalaki ba ennemi kofinga na melelo ba bete ensemble bayokani ba politicien toyokana tolingana totika ba biloko ya makele ya pamba lelo yo bakanisaki ngana shaka kongo tokolobana te tolobana te pona ni towela kipe mwasi te oyo elekaki tokipe mwa mbongo ezake nini est-ce que ça lisusu ezate alors eza biloko mokili vraiment tolingana kongo ekende liboso merci Fiston Pelende vraiment yango na kanisaki na mama na oya salaki pona ngai aya na banda kobela na kobusa na ete na yelaki eputa na yaki opesa mama liputa oyo liputa ewiti na Kisasa na kende na biti na mongo na sombi na yebi imani na bemi po apesa mama coordonnatrice ya radio Lokole télévision ok oyo yaye vraiment atongata robe atongata jupe vraiment osala bien bana na nga bamapasa wana ata bitendi na mutu akanga bango ke papa na bino bobanda okende otala ye wana tindeli bino mpona yana coupe elamba liboso nalataki ezala pantalon ezala nini ezala sous-vêtement eutaki epa na yo mais vraiment merci mon frère merci tous ensemble nakolingako toujours nalobaka jour te mais roye bango na kolingo zala otikana tina aéroport bamona ndenge nazozonga merci mon frère merci beaucoup madame monsieur je crois Bolandi entretien au kito commune avec demanda ko regretter fallait aussi ça te mais faut aussi di sakaka po télévision za ngonga boyo ki andimos azongere bino ya ki andimos siko boyo ki historique nyonso tout merci na mama Rina Umbi la femme à la taille d'une tige de spaghetti ni courbure ni virage, elle a été au four et au moulin. Yemoko na caméra lelo, yemoko na montage, donc coordonnatrice ya Radio Lokole télévision, na Radio Lokole télévision 2. Bon s'abonner na 1 na 2. Merci et à la prochaine. Chap chap. Et tchara. Tomorrow. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro une famille fashion, donc la mouki a volé la ndako na peignoir, na les papas, na bonnet sur ma ville et à l'union tout, une famille. Déjà c'est le vêtement, une famille, au monde assis, une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée, un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a fait. Ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite, là, relax. Voilà, nous sommes plus une famille. On continue d'être une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on m'a dit les bâtiments en bout là? Ouais, ça va mieux accompagner quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis automne la bembele, je suis papaye. Oyo jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà. Une famille, c'est Oyo. Moni, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail basé.